ya bien tolingi mboka na biso carrière nanga donc est-ce que le memi wana eza message ezaki ya bien na moni ba preuve na ebele ye moko ayo singana yo alobi ono voilà ne bomoni ngawa na boma kutuna batu ezinga sona ki président mutalobi nengo na ya danger mais na kombo yezu masi ya Congo était même mboka malamu batiki donc aza serviteur nzambe kotanga komoni na nga mababa te parce que na ko problème na nzambe a serviteur nzambe mengai okoki ne pe otubela pa na ye ko sa neni oyoki bien te ok kotubela non na tubela kana mutasa 80 ans donc aza na expérience belé na ko kita muke na batloka ba baruti bana parce que bazana ko tomber mais yé pas dans mosel na nzambo lobi ngwa te akomina nu tazana ma musune muke akoma quoi akoma parce que musune ko longa le pasteur de kumuda lelo ka facile boité musune zana na attention et puis nous savons que lelo nous savons que lelo batu tout na kati ya kosaela nzambe ozomona ke ba comprendre que nzambe azali pauvreté nzambe azali esika propriété zalaka ntango nga nayokaki excellence na biso Jean-Sini Ngobela basali structure ya Kini Bopeto na baki oui parce que Kini Bopeto soki bakongolais tokoki kosunga yango tokolobake moto oyo azali propre esika afandaka esika alalaka oyo liboso ya lopango na ye nde azali na nzambe mais moto soki oyo okuti salité mpa na ye mais ye moko aza propre mais pas na lopango na ye salité balabala na ye salité wana aza déjà satana eyaki prise moko mais na comprendre te excellence Jean-Sini Ngobela azo approcher l'artiste te l'artiste nde batambusaka pe misala ya mais tozala ngai na yo na ye on était avec toi ça marche pas ils ont marché te ba approcher bino sondeni peut-être makaba corona o soki pe banini mais qu'est-ce qui ne marche pas non c'est dire biso fallait toi accompagner stratégie ya Kini Bopeto biso comédien même na bino bana mais biso na tangi même na yo na mona bino pourquoi parce que to médiatiser yango ezalaki morceau moko ya kitoko ekoko sunga qui chasse mais tu peux le faire bénévolement na sala ki bénévolement na sala nzembo na bandu zaka na bango tuna bango nzembo na sala nzembo kitoko ona ba yeke ndenge nini ndeko aleki na balabala ameli masanga sukali abwaki plastique ndenge nini ndeko ya balabala aleki na balabala akamati ayoki pose ya masuba ye chauffeur abisubela akamati mulangi wana abwaki na yemba nzembo wana tuna bango donc comme oyemba bénévolat turoyo il faut moi le chocho bon musala etambolaka toujours na mwa kolia mais bénévolat oyo osalaki na salaki yango déjà bapesaki yo mwa eloko ya studio non même si ozwaki mwa eloko ngaza moto ayezu koleka yo même na studio nazwaki te toyebani kozwaki mwa eloko mais oui mozwaki mwa eloko ya séance monsieur yo benga yango ya transport monsieur oui mon frère tozali na bato mibale baza wana bayebi je suis sincère nazosola na kombo ya l'état nazwa infranté mais nasalaki nzembo kitoko oyo bakokosala même clip nango ekota problème ya lini ya koconscientiser bato ya koloba na bato ke awa boye mu nyonso akomoyoka na soni ya koboka ata balabala papier mu nyonso amonaka liboso ya lopango nanga fo ezala propre tomoni yango na bapays na biso ezala pembeni awa mais omoni biso toloba mingi misala moke il faut tosalaka misala basalongo wana balobaki wana ti lelo elali nango pongi omoni donc Kini Bopeto ezali stratégie moko yaki haute moto abimisaki yango mais faut associer journaliste il faut associer musicien comédien il faut associer bato mpo batombola yango balakisa bosoto ya bato ndenge ezali comme ça bato bakokima bosoto c'est ça baboya baartiste te baartiste bazali bato baaccompagnera toujours comme amen on est allé vite en besogne mais aussi bon ça on va revenir tout à l'heure il y a Lebou Kabouya tu l'as connu personnellement ouais, ça fait vraiment mal Lebou Kabouya aza nzambe azwi ndenge nzambe azwaka mais akei jeune nkaka nde nazolela bandeko ke na kati ya kishasa peut-être azomoto azalaki na ye nde akokende ndenge wana te libanda ndenge wana makambo ebele mais vraiment bacondoléance na bafamille ya Lebou et na famille musicaux nyonso parce que Lebou aza parmi bameilleurs guitaristes oyo babeti na quartier latin chez notre grand frère alors donc bacondoléance ya makasi nazalaka na basam chintu bacondoléance ya makasi boyebi Lebou na pesi ba oya munyanga Jordan Kusa Soleil Wanga na pesi ndeko ya munyanga moko avec matanga ya fête ndeko moko munyanga mbaka bien wana Modogo na pesi mbote na pesi ba condoléances pa Azali et la famille à quartier latin et pourquoi pas na famille Poupa parce que Azali participer à quartier latin donc courage de bénir la famille Lebou nzambe mutanenga yozoye à juillet. Ça t'arrive d'avoir peur de la mort? Oui, trop. Bangaliwa? Moutabanga liwa te nani. Mais c'est seulement ce qu'on comme n'a pas sur le bac liwa yali et logo ezali ezalaka. Obligatoire. Parce que biso to système rebelle. Bino fana papa on ba mercredi dimanche à 5h et puis nazo konyaka ko banga liwa.
Par contre, répétance, n'est pas le bagage. Ah, liwa yali. Pour vous, on papa et Jésus-Christ a tiré en aïga. Mon ibana, oh, baïné na mort, bakoti na. Yango moni vraiment nazo soutenir les canisiens de comme Roger Tsana aller à benga chanter la mine. Non, on vive la musique. Baïa ça la le 19 juin, vive la musique. C'est ça l'esprit. Gilles Tsana, soko zali pas aux ali bambote belé courage. Et le on est simba, ba soutenir yo na makamna biso ba stresser la musique. Au benga bato vive la musique, ba ça la biso et qui vive la musique na motema moko po papa Wemba azali mutu oyo biso to benga même demi-dieu parce que papa Wemba sali makambe bela tiki ya malamu tile le pesi même misala et pa azali na famille mo na libota na ina mama Amazon la fois passée to kutani parce que pour nga na zoga à la hâte il y a ba programme na zali nango bon ndeko moko je Fabien mais sinon vraiment toujours soutenir structure il y a la musique. Il y a pour continuité orchestre après l'IWA ou disons départ et leader. Pour continuité, c'est-à-dire continuité, c'est-à-dire que l'orchestre a Koufi et que le groupe continue. Le groupe a Nzembo Koufaraté, le groupe a Nzembo Koufaraté, parce que Biso Zabana et Basimaro, mais au lieu de Basimaro, mon frère, question est simple. Le groupe a Nzembo Koufaraté. Aux alara pour et que leader a Koufi, mais orchestre a battu et continue. Oui. Bandeli. Aux alara pour que leader a Koufi, orchestre a baningue continue. Oh, mais si le leader a Koufi, orchestre fait continuer. Ça c'est clair. Parce que si vous faites ça peut perdre à travers, monsieur Bagna Kataje, bah vous allez voir. C'est ça. Parce que yo au Kenda on dit mais on combat orchestre batu point. Il y a nani. Il y a papa. Mais pourquoi yo comme masumu tina maman boy vous ça solo non, ezaka ke yo posera na groupe na yo. Si ko ba musicien na yo so yo Koufi, ba on va tika na. Il faut pas continuer. Il faut pas continuer mais na bolingo oyo nga na pesa ki bango. Parce que eloko yali mabeli vie simako na bomoyi. Tant a pesa ki ngetinda ko yimba banze mona ye. Il y a moi 2 ou 3 personnes dans le groupe. Et à Berlin, il y a une conférence, il y a Tongo Baboui na bango. Baboui na bango, c'est bon, c'est bon. Donc, ce qui est dans le groupe, il y a Nazan Nemozo Memangawana. Comment chante, voilà. Est-ce que tu as des frères qui fêtent leurs anniversaires aujourd'hui? Ouais, moi, moi, 4e nanga Christange, quoi. Christange Manda que je salue en passant. Joyeux anniversaire, moi, Nanga, Mbotama Elamu, 21 Limbula Oyo, moi, ça a déjà dans ma cambo, Belébé, Nagata Mokili. Donc, voilà. Na pesibino bambote bisika bozali parce que ngazo ki ne musala mute benginga musala devoir. Mais bino botikali ko mela moi koka bombela très bien quoi, bombela très bien parce que les alibotamo on a bien on libote et sant. Voilà. Il y a tellement d'anniversaires. Hein. Je commencerai par souhaiter aussi bon anniversaire à ma maman, Maman Rose Mboma. Bon anniversaire à toi. C'est mois de mai, c'était aussi l'anniversaire... anniversaire ambassadeur Jean-Pierre Moutamba Peti. Ah ouais. Naya madame nae. La grande scène na biso aye penda za mutako tsaka na mabondeli azala parce que chape moi de la part mon na lukataba. Ya cadeau. Na lukataba na yala ngwata ti toko ma vendredi kuna. Promis? Promis? Tabanazaka nango. Et d'ailleurs hier na ya mwasi na ye. Donc dès taba ya mwasi po mwasi na ya sepela parce que hier pesi biso déjà place. Na waya taba ya mwasi na pesa mwasi na ye. Promis? Ma promesse. Beaucoup sur yé. Non, il y a un molimbo négatif. Nade bien mawa. Et promettez-lui. D'abord, tu as pas construit où tu as la bilanga, tu as bien pas na beaucoup la raté. Na où sommes nous dans tu as bien où tu as sous bilanga. Mais oui. Tu as bien où beaucoup là. Yo moko na okena ko melaka no basangana ba pose ko liaka ba pose. Biso de beaucoup la ba taba bangulu ba soso. Mais oui, il faut qu'on nager baninga so ba. Yo beaucoup la ngulu. Na beaucoup la taba na beaucoup la ngulu. Pour gérer les gandeni, balia ni ba. Na beta masoya nga tu eli musique Allez, bon anniversaire à Arlette qui savait ça. Bon anniversaire à vous tous qui fêtez vos anniversaires. On va regarder, on se retrouve tout à l'heure. Joyeux anniversaire, accepté de bon cœur, mes vœux les plus sincères, de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire, accepté de bon cœur, mes vœux les plus sincères. Joyeux anniversaire.
anniversaire, acceptez de bon cœur nos vœux les plus sincères de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur nos vœux les plus sincères. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur nos vœux les plus sincères de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur nos vœux les plus sincères. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur mes vœux les plus sincères de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur mes vœux les plus sincères. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur nos vœux les plus sincères de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur. Voilà, bon anniversaire aussi à Mamou National, Mama Tchalamwana. Bon anniversaire. Ma sœur, Mamou Tchalamwana, chanteuse Mboko ya monene quoi. En tout cas, joyeux anniversaire. Mbotama ela musala na wemata. Faut dire qu'elle elle venait de mettre à notre disposition aussi une très belle chanson dédiée à Maman Olive. OK. Maman OLK. En tout cas, félicitations, félicitations Mamou Tchalamwana. Voilà, donc si tout va bien, elle sera aussi avec nous sur ces plateaux les jours à venir. Merci au colonel Tony Nkoulou de nous suivre. Bonjour et bon dimanche à toi, surtout à tous ceux qui sont vers Touche des Piments. Passez des très beaux moments dans notre compagnie. J'aimerais aussi dire un grand merci. Bonjour et bon dimanche à 3 fois boss, 3 fois saint, 3 fois prêtre, Simon Ikamba. Bonjour et bon dimanche à toi. Alors je reviens, on va parler cette fois-ci de ces grands événements dont je l'ai dit. C'était la réussite de ces concerts il y a Village Chentemba. Félicitations déjà. Merci. C'était un concert où on a retrouvé Bandeko Baoutaki, Bisika na Bisika Mboka. Namonaki bandeko Angleterre, ba Kulutu Brice Mpangi, ba Alain Koyi, ba Tata Jus. Namonaki bandeko Belé, namoni ba Gilles Vasimba, ba Johnny Kombaku, vraiment merci mingi parce que bon, pour moi pour un concert moko sacrifice, il y a que toujours yemba banzembo ya Papa Lutumba pe toujours yemba ngo bien. Ils avaient quand même pour aller dans la ville, pour tout le monde d'ailleurs. Kotala et puis Bakulutu Bayaki, Ibrahim Lumbu, Gégé Foulamambo, Honorable Zakari Babasu, Pérézo Rizo Massama, Papi Tolas, vraiment Bakulutu qui chasse presque Oyo, Batambo la Rabisika Ngana Oto Yebi, Bazalaki, bon, Ngana Monologa Yaki, mon niveau de Bagna Tembe, et Babimanda, c'est bon. Zwanzela. Tout ça pour musique Mbuka et Mataka, parce que musique Mbuka, pour Ngana Monde, c'est pas un tamboli. C'était quoi les moments forts il y a concert wana pona yo? Moment fort, c'est qui Nandimagite qui Nagogo Manzembo Ngonda. Na Sampayo na yembi yango bien nengo na félicité Sampayo as artiste mo mais nazo comprendre tazo zanga courage nini. Vous avez courage de. Moi pour nazo mona ya faina ya kaka. Alors na yembi na ya qui concert nenga ya mi moninga na yambiye c'est un grand frère à moi. Ouais. Na yambiye na pesier Albert Sengengonda. On a chanté Ngonda très bien et na moni siko et tomboli milimo pena ya bata vivre la musique à tout. Ba oh ba kulutu muso ya bata vivre la musique ba approcher. Il y a papa Wembaba. C'est pas là que nous avons pour l'histoire de Bilamba Mataki. Et j'ai aimé. En tout cas, moment fort que Zagiwana. Oui, bah moment monsieur Zagiwana le gars toi embagi Eric tout ça quoi mon nena azo yemba danger ya kiwana. Oui, toi embagi pe samchin toi embagi na biso. Et puis ndeko mso na ex grave. Joss Denda. Yepa ya kiwana. Joss nani? Denda. Hein? Joss ya kiwana.
Alors, il n'y a pas eu de mousse. Donc, c'était vrai. Mais au bas de la fois, il s'est battu au moins net. Mais pourquoi on m'a battu dans la bataille? On salaire. On salaire, c'est bon, ça. Diena. Mais bien, merci. Pourquoi on m'a battu? Bon, nan. Non, on le bien, on a Diena. Voilà. Pourquoi on m'a battu dans un problème pour rien? C'est un frère à moi. Bon, il y a une femme dans le monde non a été. Non, on a quand ça a N. Il y a de bons signes à Diena. On a ça a Dienda. Voilà. On a Adné Indé. Ah ouais, Adné image toi. Il va couler ton abisso. Il y a Julie. Bon, on va Diena. Ouais, ouais. On a Dienda. Ah. Merci. On va avoir le temps de regarder cette image. J'aimerais qu'on puisse regarder, on va commenter ensemble. Mais est-ce que au CP là il y a son, au CP là il y a déco, au CP là il y a en place. Et d'ailleurs, on dirait à son ingénieur Mouraza on a na kati ya Chetemba. Biso de même ingénieur parce que tout le monde est ingénieur Mouraza Sarabiso, auto louer instrument na bango. Donc quand on met ça na to bagi na ndeko ya rapé to louer atala moi ndambu oya pe o assister biso. Aya dit assister biso, c'était bien passé. Dans la direction, il y a un ingénieur de Chetemba. Okay. En tout cas, Chetemba, il y a 3 ans passés, au biso tout le matériel là commis bien. Parce que le matériel est chez Chetemba. On a 5 merci en passant dans Marmao, ça pour l'artiste. Alors, c'était vraiment bien. On a 5 ingénieurs, merci. On a 5 ingénieurs, merci. Et puis, l'orchestre, la discipline, on a batata, on a mis colo, on a respecté comme à 10 heures. Pour tout ça, la balance, on a tout réussi. Pour tout le monde, tu fais un bango, tu lié, on a 16 heures. Merci bon 18 heures tout réchauffé. Tout s'est réchauffé on a ti na ndenge to bandaki bon. Et là on yoka la soka muke tant bisengo pene ya ka pene bisengo on a kuma moi mutambeli moi koka moko mibale. Wa couvre-feu. Et ça non c'est quoi donc ça dit aux obligés au kata au moins 21h20 pour tout le monde dans la première ndako na avant 22h. Donc Zamba ça vraiment comme couvre-feu même biso na pasi moko ezo de non quand les gens ont na biso ba mission quand les gens ont na monde entier ndenge zotambola na charge mo konzambo kazalango je pense que mon collègue sala parce que lelo quand la dirigeant pays de la Congo ils ont facilité vraiment biso ba congolais surtout ça ba konzela sauter et vous allez passer on monte photo peu sa chance est belle na Fati Béton Félix qui c'est qui dit ah ça a la chance. Il y a un entourage parce qu'entourage peut président Kabila c'est que biso na un entourage malamuté il est pas à la président pour entourage ya Mobutu il paraît ndenge to bana ba on a ko Kabila batu ko kabana ko bomba pe mo konza mboka mais bien entourage so bo kangi kaka ba poche ndenge wana yango ki tsarape pour mo konza yebi passer ba te belé donc il faut que là ta moi esprit ya social ya ko kabula moi falanga parce que lobby liwa au moins ozu muke o kabuli pe muke et puis makabezo. Mais nous on a fait. Mais Mouto au Kabola, on a Azua. Azua, puis Nakata Moussa zo salade. Oh! Nakata Moussa zo salade. Il doit comment moi IGFT. IGF Zali, mais tant à Mobutu, IGF Zali, pourquoi? IGF Zali, mais les autres lobby, na Moussa zo salade, on a soko pesi dim. Talapé quartier na yo, talapé école, ba école au Tanga, talapé ba camarade na yo, tout ko poussa mboka. Parce que yo pe justement gros salango. Gasalango mkolonyoso, chaque semaine, yo yebite. Yo zakana bisote, et puis problème makas. Yo oyaka jamais ba concert na biso. Mais on a concert pour on a concert. Wanokosi. Non, mais est-ce que vous avez une invitation que l'équipe ya Biwa Musique? Mais non, mais on peut pas venir comme ça. Devant biso avec beaucoup de respect. Il y a gaga où information il ba banani bazo. Na lobiango na TV, na lobiango na TV, na lobiango par exemple na TV. Aza vivant comme on est Edi Badiata. Il a pris son téléphone pour m'appeler Papi Mboma. Nous avons un concert, na Rotana, il y a badge à presse Awa Ponayo, équipe. Je suis allé. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a Héritier qui m'a appelé pour dire Papi, nous avons un concert, Léona Showbiz. Kofi Olomide, on a parlé même chose. Yo, au Salaga un jour. Au Kogi Kobima, moteur m'a bêté à niveau. Parce que nous avons discuté même, nous avons raté chez Temba, il n'y a pas Papi Tolas. Au lobby n'a manda, vraiment nous compliqué pour le royal sauter. Et puis tu compliques les gens pour rien. Mais na loba qui non nini, le col Stalinga nini. Mais on répète la phrase en bien. Monsieur. Mon frère, tu es sur mon plateau quand même, tu es mon invité, il faut à l'aise. Mais tu es à l'aise. Héroïne à Yambiote. Est-ce qu'on met moi l'eau comme à l'élite à faire émission? On met moi l'eau comme à l'élite. Non, mon mélite. Non, comme la campagne. Mais na Yambio bien. Non, ça va nous voir, mais là.
On va regarder, fidèles téléspectateurs, l'ambiance qui a été à Chetemba. Avec Koumou Manda chante, on regarde, on se retrouve tout à l'heure. travailler dans des conditions difficiles. Voilà, fidèles téléspectateurs de retour sur ce plateau, j'aimerais bien dire un grand merci. Il y a tellement de messages, bande de belé et belé, alors et belé.
réagissent, bah, dans un concert, il y a eu Bobo Chibos qui dit à un concert. Félicitations à Fali Poupa parce que ça fait longtemps que Namboga nae. Azongi pe Namboga parce que tu vas tourner be Libanda. Félicitations. Na nenge azo ça la participation ma casse na bon courage na gata Gishasa et bon courage na héritier wata zo beta lelo ko beta na gata Gishasa eza facilité. Bon courage na héritier wata, bon courage na bande gonzo zo beta, bon courage na vice-président Tata Mobich a beta lobby na Chetemba. Sam Chintupe ba beta lelo na ba on a burompela. Na burompela. Bazo beta na pa papitolas et biso zo beta na Sainte-Thérèse na saison 2. OK. Nani so beta. Lelo yom to koyeba yom to journaliste ngana bato na yebi bangwana. OK. Pati Ambroise avait d'ailleurs un concert na haut, félicitations. Pati Ambroise, merci Mingati. Aout, beaucoup de Côte d'Ivoire. Hier le gars a bien na kata culture, bango na zakari ba yo, OK ko la ma. O fa yo ndanda. Banzo tu es différent. Papa Boss na ba Johannesburg a pesio bambote la ça fait longtemps comme né makasi. OK. Papa Boss a pesio bambote kude mampaka. Hein, master na biso elongo ensemble na Claude na biso Jojo Mandi qui ça fait longtemps. A pesio be bambote. Merci beaucoup. Koumou, ça t'arrive aussi côté à la performance, comment est-ce que tu vas accompagner un guitariste, toi clavier, voir un peu comment il fonctionne. Ça t'arrive aussi? Il y a voir comment il se prend la bangoto, ou sougaka pas non, non, et donc on zamba salanga ya bien, naza mingi d'instrumentiste qui na chanteur. Pour na chant naza déjà président la direction générale. Kuna nde bana bo release donc Shengai na landaka pena clavieriste, note nozo beta. Je voulais te faire une surprise, te faire découvrir notre rubrique performance. Ouais. Et tant que tu as commenté en haut, mais tout ça l'appelle allusion là-bas Oyayo, si tu le permets. Oui, sans allusion à mon kilango, c'est parce que mon kilé sans rendre au talio a bien au landiango. On va voir ça tout à l'heure, mais je te demande juste une chose, pour retenir Kombo Moko. Maître Ig Pouloussi. Maître Ig Pouloussi. Maître Ig Pouloussi. 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 Pouloussi, ouais. Gardez qu'à Komboane, Maître Ig Pouloussi, c'est-à-dire batoyo, bâtonnier, batoyo, zaza. Maître Ig, n'abi poani na sengi comment garder Komboana. Publica moi salam. Maître Ig Pouloussi. Manu Tsamela, Hervon Dekan, ça sera pour vous et Jackson Bolik. On va regarder notre rubrique performance juste pour quelques minutes. On se retrouve tout à l'heure.
Ah non, allez, voilà, performance. J'aime bien, Sarah. Félicitations. Un commentaire? Oui, Néo Baïga Igi Poussi là, ça lit très bien. En fait, Serwan a yébié à la Ligue Nanga, n'a yébié pas fait Simaro. Agi Solis à Simaro. Ah bon? Oui, ma bogo a beta wana apprendre à pas Simaro. Une de nous récupérer était. On a récupéré une salle où on n'a pas fait Simaro, même 3 ans avant. Ah, ok. Ouais, mais musique a bien eu yébi à papa na Simaro, ya Koko na Simaro. Sur la ligne, mais sinon, on a yébi à comment la maison mère. Bien sûr. Donc on a comment la maison mère. Biso on a posé au tombeau la lelo ba instrumentiste na biso. Lelo sur hôtel benyo sur na poto parce que ba instrumentiste na biso na kata Kinshasa bazana ba finisa ka na pasi. Ozomona yebisanga soliste na kata mboka oyo ya sasumi atanda kuna na lemba ya pamba. Ozomona il faut quand même bato tombo la bango pour bango basaka musique. C'est pour cela que na meki moi structure ko structurer ba instrumentiste faut que ça bango place parce que bato ba micro baza kuna ba papier mo ba boka. Donc bonne nouvelle pour nous qui sommes à Bruxelles, restaurant, village digital, gare de midi. Là, nous sommes chez notre amie et sœur Karine Kitete, c'est-à-dire Bandegonion, sur Bazan à Bruxelles. Faites un tour, hein, et vous allez passer des très bons moments aussi. Notre sœur. Masaranga, grand prêtre Percy Toumba. Nous avons bien Percy Toumba, les bourgeois, quoi. Viens les anciens, à témoin, mais sur le but Percy Toumba, après, il faut qu'il s'en rappelle, IL quand même. Pour Ibrahim Lumbu. Ah, voilà, ben voilà, et puis il faut au moins la Sampé Mombay. Ah là là, la peste bango, la peste bango de passer dans la Gabi sur pas bali. La peste bango et belé. Na Georges Batoa, pas Azali, na Narli ami si camarade moi en France. Maïle belé. Marius Perpession Mbote. Muhunga. T. Brali Kalemba. Ah, Marius Kalemba. Brali. Marius Kalemba. En fait, je n'aimerais pas une polémique, mais j'aimerais quand même que ça soit une question qui vient du fond de mon cœur, mais pour qu'enfin tout m'écaper aux mon point de vue. Ça fait mal quand il faut voir que dans le monde de artistes, du jour au jour, nous arrivons aussi, il y a tout le temps, vous êtes parents, vous êtes responsables, qu'est-ce qui se passe en réalité? Ou encore, quel serait mon oyoko placé dans l'oignon sur tout vivre le jour où il y a des gens qui ont dit Salemba, il y a Jossard. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais apparemment, nous avons bien le mais c'est seulement. Et là, toujours séparé la gata mboga lelo, président Jossard, Jossard là-bas est fort. Il y a même Mabiso dans la place parce que à 5 même audience, mon konzamboga Mabiso a Mabiso. Premier ministre a Mabiso yemu tazalaki tête comme artiste oyo to ngi monda mo nakata Kinshasa to kendaki ko loba maso na biso. Et na structure pe lelo ya Sokoda, soko tali ningi zo kende. En tout cas, progrès ali parce que to wanga na ba o basala ki salite. Mais sinon, depuis bango ba koti na endroit bazui na ndako na bureau na ba société ba sala kuna tout ba zo kenango bien. Soki moi nongo yali via Dieu salim baza vena biso yazaki na libanda na poto lelo za na Kinshasa. Biso to lobi na moya lelo esika makabezo foire ezali bisika bango ba vita na ba mazembe bilimani oh Mobutu impère na impère il est pes biloko wana ezo me mape bien terre moko. Pourquoi? À mon niveau, je pense que Nazal Leki a Moussika devant président Adio Salemba. Biso na bango, tokenaka kozwaka mbongo na biso oyo ya Sokoda ensemble. En tout cas, nga sina moni président Adio Salemba plusieurs fois, tozozwa mutu na niveau na mais oui. Ah bon? Mutu na niveau na maintenant sikoyo. Soki moi nungu ezali eloko tolingi na moya lelo ezali soki nungu na ye pa président Nyoka Longo. Comment il va biso ba manda botoza ba petit ba Nyoka Longo ya Moussika. Mais oui à présent. Mais apparemment, place pour tout s'appelle sur le pas faire absolument droit. Au PCP, il ah, président, ah ouais, mais le niveau n'a le logo toujours le lelo ya mwana parce que sur ka opposition elle na moya lelo ya kutaka na makamuna ba sur internet izo mema makambo ebele malamu te ngana bandi Adio Salemba baza producteur amunene na mboka oyo asala pe banzembo ce qui problème ya liba ngolo luka président Nyoka Longo parce que biso lelo na kata Kinshasa to suite opesi confiance na président Nyoka Longo pona ki PCA zo sala na Sokoda ensemble na ba DG na ya Abu. Même si vous marchez 100%, mais ligne est bien. C'est-à-dire que le mandat n'a pas aussi là. Et c'est comme ça, c'est ça l'esprit.
omoni donc kulutu adio salemba soki baza na nungu babongisa biso za na nyoka longo toza ba soda ya nyoka longo ya danger. Ah donc le bantant est soldat. Non, naza na salaire te, naza porte-parole te, mais ba preuve. Nazo comprendre te. Quand yo mo lobby il y a même pas 2 secondes biso tout ça. Le national no beto na gauche. Biso tout ça ba nani lobby nini. Na lobby biso za ba soda ya nyoka longo na moya lelo parce que il y a on a tout ni pour le bantant est soldat. Ne me complique pas. Pourquoi? Parce que Azome m'a bien. Et tolobi boye. Nazo répéter comme makambo. Et tolobi boye. Ce qui nungu ezali ou incompréhension. Ola ko memango na ba internet na ba surtout bango baza mikolo. Biso za na sone ko ba makambo ebele parce que bango na ba presse bana makambo ebele. Pourquoi dire que ba makambo mbongo za ba conflit za kaka ya compliqué. Base à l'ensemble mais sinon biso zo président de confiance tout de suite là tout na makambo ndenge tambola pas ya président nyokalongo. Azala na ndenge azo mabso bien azo senga na biso masolo pa ya président mboka azo mabso na ba discipline et puis azo so na biso lokola muninga na biso donc autre qui banda to monique na 4 ans toyé et ça va donc bonne chance et puis orchestre na yo na zaiko langa 52 ans banani bazana ba 50 ans donc il faut quand même que na makamso na ba norme na bandi grand-père bozana pas na bangola pas ba jiloka lu ya lu na ba kulutu Laurent Sokoko pas bazali donc a contredire ngate vient nga voloko vient nga jina ba contredire ngate donc to pesa nyoka longo chance so nungu ya li to sangana to sangane to kene to soli mais so bo benene ka place pour sa opposition fait ça na raison so ça na tort. Comment tu trouves la musique congolaise aujourd'hui? Musique outil musika lelo pe toza musika toza na top. Pourquoi toza na top? Ngai na monité pendant temps ebele awa na kata Afrique. Na moni mise moko ya Afrique azo régner le la fali pour na monité. Donc à l'époque tous na makamona ba papa wemba mona quel papa Peter Gabriel banal. Donc ils ont déjà biso na top. Mais c'est seulement conflit. Na ba entourage au bazali pemene ba artiste au bazana connaissance ya koyeba te que non entourage ezali pona ko tombola et non pona ko kitisa. Nde ba kambone za na ba kata ba groupe et belé. Donc il faut moi je pense que les autres tout ça musala moko. Mutamtaza na niveau na ye pas nzamba zo pesa direction na parcours na ye mais ba limite ya ba makambu na kata ba direction ba internet o ba ndeko na ngai ba musicien il faut tous à la prudent parce que ba ndeko ba na internet ayi a sen interview na yo a pesi titre moko oyo muto aza pena botam na ba mama pena to bien a koli pena bien te so ka ba yebse kaka o moni kinga na loba ki boye ba silisi maloba no sta ko finga alors doit les contenir de l'eau. Contenir de l'eau. Alors pour y avoir contenir de l'eau, il faut appeler moutouza na moi moutou. So moutou ça tout le monde a aucun problème. Donc tout ça n'a pas problème moi belé, mais ba musicien structure o eza ya sogoda wana et bengi artiste c'est presque tout na kata Congo. So tout ça ka bomoko ya on a zozela ba vie na vivre la musique. Je suis fier de zozela ba vie na la musique ba ya na kata Kinshasa po. Bango nyoso ba kota parce que ba mbongo na bango eza na sogoda ti lelo bango bazoye ba te oui bazali banda mais Congo de souka masoro parce que elenge Congo yali okeli bando zuila rotongi obongisi mamuki elenge mboka o ya ndengwa mais so fandi bela kuna okuma na kanda moko yo moko zo comprendre kando yelenga pourquoi donc et dans pendant kanda ko ngana kena kuna bafuka msangati yo bafuka msangati babina nga yo olembo kabila fuka mawana na Londres Nathalie Bandeko ngomena kutana ba misusu awa nefsi na bokeli mo ngabi na Kinshasa elenge na mwana tabanga bi o mon cher ngana zo msati Mutafuka misaki yo bafuka misanga liboso ya tata mapasa na Londres na ebisio likamonengo le tikalanga mabemo kwa kusakana te bino ko lembo kabila ngabi mais mutasala yo kutane awa do na kutane kiri na bango ko na kutane ngabi noko Kinshasa zelenge abi na noko deux fois te yo mesano na 12 te 12 ni ko maintenant winge dax mename là ça bongo 12 te mais lo bongo 12 ni ko maintenant maintenant te va triquer rien na ko triquer. Nous avons fait triquer quoi. Parce que Bango Baki Koboma Moussa n'a besoin pendant 18 ans pour rien. Nous ne sommes pas des politiciens. Les autres ont un rôle nini. Président qui se gagne déjà président les lots. A diriger Mboka. Nous avons respecté ma casse. Nous avons travaillé na président Kabila. Nous avons na Laurent Désiré Kabila. Nous avons 17 ans na Guadeloupe. À l'époque nous avons travaillé à Bawera Son. Nous avons na Guado 17 ans ou 18 ans. Moi, je suis là. Oui, tu as belé. Non, vous avez belé. Yo, tu as belé. Moi, Moussala, Alain Pela, moi, Moussala, ce que j'ai Marie-Paul, moi, Moussala à l'époque. Blaise Boula, moi, Moussala. Adolphe Dominguez, moi, Moussala. Patron, qui président Jimmy Perna, président Werasson, Didier Massé, la fondateur, Nale Makaba. Mais comment tu as dit deux autres dans le débat? Ah, oh yo.
aza ingénieur aza mutamaye les fois azala na kati yao. Parce que le leader est na bangonyo soana. Non, question à l'époque. Non, à l'époque. Mais à l'époque, il y a eu leader qui même pas. On a question de ah, yo est bien monté. T'es monsieur. À l'époque, tant que on a wingé, banan batcha qui président azala président ou diriger groupe. Et qui même bien. Président tingala longo qui président. Et si on avait un président parce que le président va changer à côté. Si le son a coûté na yebi to coûté pas premier ministre kuna to le bag moment bien c'est que président. Président. Il y a quelqu'un qui moi musala. Oh papi, bon niveau. Ah Congo. Congo amboke lenye. Nabogi honorable papi Seoula na kata Kinshasa honorable. Wana ezalaki bokomi bango bazwi bachambre de luxe bino kaba misande bosala bamisie boke esangana kuna bola wana nde ezalaki masumu parce que nga kuta mokambo na bawenge wana boke lokola matadi quoi bango balali na hôtel moko bayango nécropole métropole et puis bino okola na hôtel moko munganga na Damar te biso okola na munganga eza na cité quoi. Alors na munganga wana eza na serviette moko so osokoli opangoli boye gratté quoi otia nango non mais musique yango ya ndenge wana kaka boleki na étape hein eza étape na étape c'est-à-dire muta akomaka pe lieutenant akomi pe major akomi pe capitaine akomi général ndenge okomi général lelo mais faut mosenga ba jibe ba merci hein bango pe faut basenga merci parce que biso lobaka merci tout le temps na nini mais c'est que tomemaki kuna nga na mema trop na wenge i baza bato bayebi na mema trop yo ya fanatique na wenge to kutaki déjà fanatique nga fanatique te nga fanatique te niko yebi so te yo yaki wapi te na lobby ko oyana fanatique te na yana fanatique okuta déjà ngai na memi bato ya changu nyonso na wenge musika et ndeko na wana tuna eta litoyi miko musinde bofanda na tuna yoba vient na ngai mbuta boni manda nga na yana changu nyonso mais yebi wera za izia changu te me place bango bakosa ba adresse c'est pas bien adresse na yo ya liwapi lo bazala sincère biso za bana njili to bote na njili te oyi ba ko muso elonga so to fani ko muso na ba débat bona tuna bo kombo bo place bana obengo komo on a robeta munoko c'est pas bien mutu na mutazana secteur na yo moi je suis fier d'être moi na njili et puis na bote na njili et ça secteur na kosana te ngala mona ya secteur mo yezo sagi mais le chango de la forêt soit lobby modo chango te maka musique ezali hier lo baki lelo poko lo ba lo pomulo lo pekiti mais biso to toza batifa kuna ye azali mise monene na kata mboka soka azala mordre na kopesa kaka kuna te akopesa na kata Kinshasa mais soka ko côté na biso kuna na mo elelo boye to boya ngo mo eta to boya ngo mabe quoi parce que biloko wana boya ngo ntake bala kasi bana actif ya batakuna non monsieur l'accepte pas yo na ofanda bo pa chopanda Pacho Panda Petro Congo mwana masina ya tombo. Ah voilà. Et il y a ça muta osana te dokuta. Bon Henri Kamboma. Henri Kamboma mwana ya Mokali. Mokali to kosenga mboka ibongisa Mokali, Mokali ya nzela munene mboka. OVD bobongisa banzela mboka tozolela mboka banzela. Lokola gouvernement sike salami bobongisa banzela. Contribution na biso ya koloba na bino kaka boye. Bobongisa banzela ekepeze mo mitema, ekopeze mo ba. Bon, tout ça dans Gémo. Bana chango nini yo ibi bazana pouvoir. Bana chango belé bona tona ba vie lokola ba titi les valoir. O bazana pouvoir. Ah wala na kata Kinshasa. O bazana na pouvoir la mais toi na grand frère local Jolio Makelele. Autor sala mingi lelo apemi na nzela INC. Asali fe mo lo na chango kuna. Ah bon, ko sa yelo na chango ngana kota na parce que c'est trop politique. Soka sali ba ko yebisa yo. Mais apesa yodim. Biloko ndenge wana awati. Ah yo moko awa ozoloba nini? Osenga na bato bazon entourer président Fachi basani. Apesa ka dimpa na ngana na église. Obi ba libérer ka mo eloko. Il chef la ligo lo bango so d'apesa ngana na yo lo bango vieux Jolio Makila la grand frère. Aka ba concert nanga to kutanaka mais je peux pas parler ici que voilà. Voilà ba grand frère et ba yebindi ngana fonctionnaka. Ba yebi très bien. Pese la mutu mo mbote. Excellence Nicolas Kazadi. Ngane na tango ministre des finances. Excellence Nicolas Kazadi vraiment ba respect belé na nzela ya papi Mboma. Merci. Apesio ba mbote belé parce que mon lobby non c'est bon. Mais papi la nazali na lisolo mo na bisayo muke lelo tozana moi souci mo na nzela na bino ba journaliste. Lelo ba débat ezo sala ma trop politique na pays ezo diminuer qui excellence ya ba dirigeant ya pays. Biso to bandi banzela bandeko na bino ba osala ba débat na télévision et ça très bien. Parce que le débat il y a quelque part moi il y a des opposants mais au moins c'est que le bango ba débat politique bazali na ba couleur ya ba parti politique ezo sala malamu te ezo bongisa ba monito sengi vraiment na mboka na ba dirigeant ya mboka balandela makanga ba débat wana et puis respect ya ba dirigeant kotanga comme ba dirigeant kotanga ngolo ko tanga te
C'est vrai aussi que hein, liberté d'expression, bah, donc, évidemment, légèreté. Mais il y a pas de fan de au grand. Oyo boy, oyo boy. Au tali expérience à moto. Bon, si moi, au le bakara m'a bêté pour na kaka. Tu sais que na bango pena, oui, ba camarade basé belé wana, mais ils ont qu'elle bien té. Et puis on dirait comme cop moko bon, on dirait biso maman na to kotika na musique ngo, to compte na soka kuna pose mbongo. Pose mbongo kana mbongo faut kotaka politique. Non. Ba bongi ça. Je pense que c'est un très bon message pour le chargé de la communication, Patrick Mouyaya. Ah oui, ça... félicitations pour toi. À place ça. Ça muta mayele, nzamba memba musika. Base kamata makambuna élégance. Mokonzi azali mutu ba kritikaka mbangu te na buzoba. Et dire voilà, il faut que nous banaye soki moya ko komala traité soki na ndinga ba débat wana osali débat mais okena ngona ndenge ya ba ba mona ke mboka na élégance. Les soko bimina ba pays Afrika ba mona biso ndele to aso na ba conscience te. Pour mona ndo mutu mo za mona autorité liboso na zo mona autorité ngokaka. Non. Nyoso zo tambola bien mais élégance ezala na ba ndeko na biso ba osala ba débat politique po et comme ko pesa kanda. Au moins, il mais aux autres, pour un parti politique. Or, tu as une neutralité, mais tout le monde a pour un parti politique. Donc, le message dimanche à l'élo, étant qu'éducateur Hamas, étant que musicien Mboka, parce qu'il faut tout le baramakamou, et Moussou, ceux qui sont à Mwanzela. Il y a un Sénégal qui est en Bino, Bobong. Ça n'a pas été belé, parce que souvent, mais langage, respect, autorité. Autorité, mon côté, à Satan, autorité, on ne se voit pas en Zambie. Donc, respect, autorité, il faut ça. Si tu avais un message à lancer aux artistes, ça serait quoi? Bon, Bolingo Zalaka, tu réunion à Kata Bolingo. Dans le tout ce que Nakati le internet et même Bouzo ba belé oyo incompréhension zali au salle émission pas un dégo internet à Kei Koloba makamususu oyo na titre oyo tali même likambote. Et soit ici batu mingi et bebisi makambo ebele. Donc nangana lobi que il faut que zala mayele, il faut bolingo zala, soko yobi ko kokono bolingo fanda bande côté, zala na ninga ko yeba entourage na yeba kama maloba parce que ngana zana 3 ou 4 orchestres et kufi likolo ba entourage ya ko loba. Au moins ba entourage ba ba finga ka batu bana tongo ti pourquoi? Batu musu bo mona ba otala banga bo na ninga orchestre ngo kufi batazo mona bo. Donc non on a vécu ça. Donc bande ko fuba yeba ko finga na internet eleki chance ngala zakala moi Yesu Masia ngazana moi jango te mais otozo mona moi été. Voilà, j'espère que nous allons devoir prendre en considération. Mais ce qui est vrai, fidèles téléspectateurs, c'est vrai aussi que Mboka na biso tozo kene na moi bobunge belé surtout je dirais comme Kumula dit Manda chanter, essayons un peu de voir. On a la facilité à langage, c'est-à-dire tu as cette facilité à autant à combo moko ya mukonzi ou encore tu es là pour na ba kondité ndeko nyonso mais après avec beaucoup de facilité ça fait pas du bien. Comment c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. S'il y a un message na ba téléspectateurs nyonso balandi biso, je rappelle que demain il y aura marche pour un soutien ya ba ndeko na biso ba mampinga ba ndeko nyonso yo balandi biso. Si vous êtes militaire, policier, roulage dans la FRDC ba unité nyonso oyo et sungara biso na mboka oyo. Un grand merci à vous, surtout ceux qui sont à l'Est, je le dis une fois de plus, Nzamba Janabino, Nzamba Batela, et que Oyo, Bozo Sala, Kombo ya Nzambe, Mboka Oyo Zomalaki. Message nanga wana o na yaki nango lelo eza message moko vraiment mokonza mboka ou baza pembe na so ba yoki basaila yango. Soki kozala moyen. Mutu moko zo komana balabala midi en prière na ba banderole. Mais midi en prière on a soki comme na Congo ou Congolais nyo so pas azali. Toujours qu'à 2 minutes ou 1 minute, il y a le Nzambe merci, sali sabiso talamboka pas de na pas de komi, matsamboka oyo tala. Mais maman va prier, on peut au monde membre musulman. Bon, makamba musulman ça la me pesi somo parce que si quand Nzambe azali ba bako bo manate. Jamais. Oh mutu moka matiti na vitre ya mutu ka ya policier, ozo nyata ngo ningona yo ko tumba ndeko na yo frère na yo policier. Esprit wana en tout cas na Congo oyo toyebi yango te. Mais vraiment l'état là lango et na kombo ya ala vraiment na kombo ya ala acte ndengwana nzamba limisa bango et puis ba continuer sur acte ndengwana ba luka ba infiltrer na mandengwana parce que Kamika Beata na mbujima ya pesi mbote Kamika Beawani vraiment ba pesi ba mbote belé
les privilégiés. Allez, un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous allons nous lever. Merci à Chikose, Kevin Nzaou depuis Boma. Merci à Armel. Armel, bonjour et bon dimanche à toi. Sayo, résultat Covid et anormalité. Allez, un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Claudel Mavanga, merci à toi. Merci à tous ceux qui... Claudel Mavanga, à Paris. Ouais, par exemple, immeuble na Lemba. Claudel Mavanga, Botebele, Roda Kumpa, Bambotebele, Sernanga, Marie-Claire Rukika, on a peut-être la Kema Fumbe, Bambotebele. Kadis Mbouyi, trop de bonnes choses à toi. Merci au Code Mondial Willy Moucheni, Klondé à Faustin Kissiona, King Makiadi, nous t'attendons à bras ouverts parce que tu deviens de moins au Congo. Pourquoi ne pas dire un grand merci à Yves Mouyège et tous ceux qui nous ont suivis. Klondé au docteur Sylvain, nous sommes de cœur avec toi. Comme moi, je te dis merci. C'est un plaisir. Si tu peux clôturer cette émission, je vais te laisser clôturer peut-être avec un acapella, un avagou, il y a autre qui écoute un Angeli. Allez, à ma maman chérie, trop de bonnes choses. Tout à l'heure, on se retrouve. Showbuzz, Village Chetemba, pour passer des très bons moments avec Héritier Watanabe, Gaël Yimbi, toute la grande équipe qui va de partout. Je vais la rappeler Sam. Sam, Pengombe. Malade des Ali, boni ko simbara bat dans zoto. Ah, la Congo est bien. Eh nani? Eh ben là. Au revoir. Au revoir. Jean-Willy Yaba. Elle s'appelle Claudia Bakissa. Là, son nom, la grand frère. Jean-Willy Yaba. Merci beaucoup, merci beaucoup. Zamaroto pour le Makasina, nous sommes au Congo. Merci beaucoup. Et nous d'abord, on a fait ces bologos. Nous sommes à notre retour, ça va à l'état, on a fait ça, nous sommes Gonga. Et sinon, nous avons petit 5 heures. Et Fouama. Maman assure toujours. Il y a un gâteau pour tout le monde. Junior, tu veux bien manquer Je ne peux pas manquer ça. Casse-toi, tu es toujours en retard. Avec Bissot la Bissot d'Orange, partagez plus de volume.